Maxi Balandi a émission le meilleur de la RDC. Il est temps d'identifier Moutounyoso au travers de l'acte, au travers de Malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki nangonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandit comme tout n'a qu'un an à Simana, yo lingina nyaza la Simana. Mabe yo moko sala ke pesa kamingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allez, balesier, nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko. Je suis là pour tout le monde. Merci mesdames et messieurs, merci Balandi. Émission meilleure de la RDC. Merci Balandi Nabiso. Masolo Nabiso et Bandi ndenge zalaka toujours boyebi bien que tango toyaka eza pona ko beta masolo pe kolobela masolo ya mboka. Lisusu lelo toye bokomi tuna awa tozawapi tozana paroisse Rama Bandal. Oye kambami na mwana mboka Jean-Sylvain Mukendi wa Mukendi. Toye ko salani na ebisaka bino ke bisika information ezali ne bisika biso pe tozalaka. Nde bozali sena biso kati na esika na paroisse Rama Bandal pona ko beta masolo ya ba meilleur et puis ko lakisa bino makambo minene nzambe azana kati ya kosala. Ndenge na ebisaka bino ke nous sommes là pour tout le monde. Toponi et l'autre côté, c'est ça, le meilleur de la RDC. Ezali pona makambo nyonso wana politique, religion, c'est que oyo e koki ko intéressé Balandi na biso nde yango biso to sala kapo ete bayeba na kozala informé. Bokomi tuna toye ko sala nini awa? Toye kolakisa bino makambo minene nzambe azana kati ya kosala na paroisse Rama Bandal au travers musali naye Jean-Sylvain Mukendi. Alors avant makambo nyonso tozo kota nanu bolanda nanu masolo eza ndenge nini na paroisse Rama Bandal. Merci bosili kotala bomoni lolenge masolo ezoleka. Toyebisaka bino ke biso toliaka munoko te et puis tosalaka n'importe quoi te. Tozali wana pona kolakisa oyo ezali ba meilleur. Hein?
nde okomona ndenge tozolakisa boye o ndenge nini akomi koloba mingi kaka mpona bango ndenge nini biso te. Numéro na biso eza wana, yo obengi te ointeresse biso te, biso mpe tokointeresse yo ndenge nini. Meilleur de la RDC ezali émission oyo eponi ekolo te, eponi mutu te, eponi parti moko te, eza mpona bino nyonso. Tolobaka ngo c'est la porte ouverte pour tout le monde. Mwana msala na bino toujours masolo ezokoba bana mboka botala sikoyo ata bapambola bana na ba église, hein? Ata bapambola mabota, bapambola bakosa, botala ndenge batu bazwa difficulté ya kobota. Alors nzambe ya Jean-Sylvain Mukendi, nzambe ya Rama Bandal asali miracle. Botala ndenge bazopambola bango. Mama, si c'est Chiaba,
bamosusu to batika bamosusu bauti kobona bamosusu baza na bazemi kala mingi bazomona mpe ata boboti boza na ndako oyo bakeseki tosakelaka tokoya koyamba bino awa nazobenga bebe bonheur owaki ntango bazomata na ye ozobesa okobaye Yesu bazamaki ye epai ya Marie na Joseph bakendaka kobonza ye na tabernacle na temple. Nzambe apesi bandeko oyo lipamboli baye kokomisa yango na makolo na Nzambe. Pamba te Nzambe azwa responsabilité ya bana oyo azwa charge na bango. Eza likambo ya papa na mama na conscience na bango balobi tozokende kobonza mwana oyo mpo Nzambe alongola ye na mokili te moyete Nzambe bakota bakati na bafamile oyo eza na ntina mpo ete bazala bana na mabandana lelo baye kokomisa bango na mokolo na yo mpe na mokolo na yo ndima kozwa responsabilité ya bana oyo ndima kozwa responsabilité na bango banda mokolo ya liboso tina ndenge bakokisa ne fungwa tika ete ndenge balongi bango te Nzambe tina ndenge bakoyeba na kokola bana babima balongi nyonso akotelema mpona tina bana oyo Nzambe oyeba na kobimela ye ozosele bango na makila na Yesu Kristo ezala maladi ezala baproblème ezala bisika bakola ndenge bana bakolaka te solo ya bana oyo ezala loboko na yo eliloba na yo simba mona kongo na moya lelo to simba mona kongo na yo pete oyeba na kobatela bango okutela bango bitumba bakote na bango to sikoko
ndenge tozobonza bana oyo nzambe azopesa bato mosuma lelo nde tokotemoye mpona bango ayeba teke nzambe aza te mariage ya mai awa toza na bana mosusu ya mai mosusu azala na maternité lelo nzambe wana asala faveur malgré mosusu azala na bebe ya botami ya la retard na bamosusu baza awa baye koakompagne bana wana lelo tokoyebisa nzambe lilobi ete esili na oyo akotaki na service ya juillet oye ya septembre maboko na nzambe ezosemba ye ndenge bomemi bana boyi basali na nzambe maboko oyo emema bana ya baoyo nano babotani lisusu na kotelemisa bino ndenge botelemi bomemi bana oyo réellement église epamoma mpona kosambela mpona bapapa na bamama bazofuka mokoto zomono baministre bazao bazao bafome d'affaire aomo d'affaire soki oparticipe na action oyo nzamba koparticipe na action yango na mabele Yesu Kristo eza kombo na yo na nyekoli yo mpe na sanzoli yo ya liboso tokozala te bakolia bakosala Seigneur lingenda ya Moïse ezala likolo ya Paul na mwana lelo toza le 22 avril 2018 année de percée, année de défi malgré la loi banale nazakati na kozwa acte na kobonza bana oyo na mabota na maboko na yo nzambe pete maboko na yo eza likolo na bango David azoloba ete ntango nazalaki pepe babonzaki nga mpe tokozala nzambe na nga lelo tozobonza bana oyo mpe tokozala nzambe na bango tolandi maloba ya rite azoyebi ke nzambe na yo kozala nzambe na olingo mpe bayeba na kozala benediction mpo bana bakelela te batanga bakokoko bala moko na bato bakolisa bango na nzela ya bonzambe napamboli bakosala maoyi ya biba na lelo napamboli bato nyonso bazaka na oyesa mpe tozala nzambe na bango ya kotobo biso nyonso merci Seigneur Alléluia. Amen. Nji owo muyo kufila ujadiki wanzangu wa mugazu katesemu. Azokumisa nzambe ya ye kopesa botato. Na ye kopesa litato likona nzambe ya Pasteur Jean. Papa wanya non mwantu ngandelo kujina jeza. Papa ka sokole bisinga ta kombo na yo. Mshibogonzangu wako walishime balo kukema. Na ye kokumisa nzambe na bango na bikama na makamba kokama o nzambe asali. Ndo mbako tatu yonsu musomba mwabe na shamamu. Na shamwana mugesa wabalu mana shi wabakashi. Ndimba sengelelo kunibana ngo kunzangu wa mugazu bagese. Na zo sema
na bapapa to bamama oyo baza kati na esika na bilenge basi to mibali ke balinga nzambe oyo aza kati na esika ya Pasteur Jean. Kwete azali mama mokoti aza mama ya ndeko na biso na si mwasi ya papa David. Nemo mana kuselesha kali wantu walukushala bokulela kwa mwana bumuje chilamba chinene chichitwanga chidibanga mwana asambalisaki me eloko etikalaki ya motuya ezali kobota parce que mabota ezali kola pont oyo ezosala bolingo ya libala mwana kushala kuleha babuti bambi banzambi bandi balongo nzambi wabo wabuti basali na nzambe babondeli nzambe na bango ayoki kumbala kwa nzambi kali mwani kwenza kwalungi banyini muloha mwigo basomba akakubahenga mwana kwani liboso ya moete nzambe asala na lopango babandaki kofutela bakomaki deja koshola mwa mwasi ete yo kobota te lokola bilenge basi mpe ya mboka oyo baza na motema makasi azoloba ete soki mobali no abana kangami na si na boteli ye mwana ntango bazoyebisaka likambo wana nayebisi mwana no ete nasepeli lokola balobi bongo koloba balobi wana nayo kososola soleke nzambe akoleli likolo mpe tasala nzambe asatelemi likolo asali kolekela na basali na nzambe mibale oyo sasa esekomi deja 9 mpona kobota mwana mwana akoki lisusu 12 jours likolo kilumbu cyawe cyangwa kuvulonda kiloni kibigengera kwanye kuhanda kusakula mwana kumwana wekala kugenda dikoni likambo ekokoma esika bande kolandela kilo ete bapasola paseke mwana alekaki monene ngaba konkundekadi mwandi wabwino komulomba nzambi bwa mwana eyo nokali bamwambile kubwalwe kwanye naye kotuna bango ete mosali na nzambe asambelaki mpona mwana oyo eske bosi boyebisi ye likambo oyo okukungandende bakali bamwambila kadi wandili bwalibu walihandaka bwene kubutubilani bwalibu wakuleli bandimi ete bosi boyebisaki likambo ya kopasolezaka amezaka opitali ukoko babandikile ngumundu lubengene kakuhandike kusakula mwana kudibisa bamwanisoka yafuli mwana kalikatukayi akafika kumbeli kwene na hopitali bisika bazalaki bayekoloba ete lokola bino bozondima teke bapasola mwana alekobima bokende bamana kuya kumbelo basi bazongi na ndako kanti bino hashe ngambile nzambe mene hurikala nzambe uli mufila mwaneyo eglise uli bana bali batendele chana mumanya toka uli manye bundi bwa mudi bandi bakwata bwachili juta bokufisha bandi akubungu kumana kutala kumbele bazongi na ndako bayebisi mama che babolongo na se abandi kosambela nzambe alobi ete nzambe oyo bana na ngai basambelaka nzambe oyo basali na nzambe wana atelema sala mema kumbuka kumbele ukula kwamenda mwana wabakashi kuyendeta mu centre muko wabu mukese menelele ayekolonga na ndako ake kozwa mwanene ya mwasi bakende na hopitali ya moke atuli tufika ku docteur wa mwabandu tulombe mikanda ntango bakomi bisika wana dokter asengi bango mikanda docteur tuwambani kabyene bikengani ni nsombe wewe ni mwana ebe nsomo wabewa matuka ayindayi mwabudi bano tuba bano fungila mukanda bakenza no operation balobi ete mwaye kovanda awa eza te esengeli bosonga kaka bisika basalelaki bino mikanda oyo mpona operation atendeleli nzambe nokubikila akushezi mukwawo asambeli nzambe abengisi mwasi mobotisi mosusu namani njimulela bana abanzambe mubampesha bali 10 alobi ete naboti bana oza bapesinga baza 11 nakoki kondima teke nabungisa moko natikala na kombo ezala pembeni na nzambe lokola ngai mpe napusani pembeni na yo nzambe akobotisa po ete mwana no ya mwasi po ete mwana no ya mwasi nzela kutu ya kobotela eza te ntango basambeli na mwasi mobotisi wana basilisi
yuso kwenda bwana kwa wina doktora kana kwa mimi nikalo mko mwana wakajeni mwana wale kimbuta ila tenda bomoji mos nde mwasi wana yebisi ete nalingi kosala likambo moko po ete dokter ayebisaki ete soko koboma mwasi wana na mwana na ye boma sala bango ndenge kosala junga ambile kwani ayebisi ete lokola basanzi esekoki mpe mikolo ebakisami likolo nazofungola kolinga moko andimi alobi ete lokola basali na nzambe basi balobi yosala ezokokisama afungoli kole makila ebandi kosobana na kati yana kosakana te kobanda ntongo ye na mwana ne ya mwasi malgré mpasi ya kobota me baliaki mpe te mpasi ebandi ti eleki 2 heures mpasi esili alobi ete lolenge nasili deja kosala boye bokende mosika te bozala toujours pembeni mpo bakisi na mosala nasali ekoki kosala ke ayebana kobota na lobango aye kokende pata atali mosusu me ntango papa ya mwana ye oyo aza libomo aye koloba maloba alobi ete mwana aza na kati ya libomo soki aza makila na ngai nalingi ete lobi na ntongo nayebana komema yo lokola aza bayokaka biso na nsima ya 4 ekita mwana ye kobota mwana avec 4 kilo 800 ngana yakana eglizo toba bieke tozaki bano balala na baba tobanda kotambola tozosala basuivi tozokita kapona eglizo lolenge paster ayambaka biso ndenge toyaka ntango nazotala bato nyonso nde tozalaki tozala na biso ka bien mpo na nzambe ya mabandani ntango toketi nakomiki na omaki nazobala na banda kobunda nazobunda nasala mosala nazokeye makambo ya nzambe nazosala menakesi mokolo na bala nakomi na mama moko nazobunda mpoki nazwa mwayeke mwasi na ngai ya boye nabanda makambo ya moto sika nasomba moto moko nayebaka ke bato bakenda boye te nazwa kilia moko na 23 heures moto keuti yanga na limete tanto koma na limete babimelanga 5 personnes na bamachete natika moto na kima na limete wana tala na kima na ke nakomi na kwe eza na ndeko moko abanda kolanda abi te zonga tolanda bato wana nga mpe nayebaka nanga te motu na ngai banda kosala su bien te tala tokomi kolanda moto na ngai ezalaki yake so bapesi yango 40 jours epeli bato wana bapesi moto c'est 10 fois moto ezopela te zoka policier moko abanda kosala cadre libanda ntango atali aye na ye asalaka arma boye bato bakimi batiki moto na ngai bato nyonso babimai babete papa place oso babomi yo te baboteli moto kasi oyo obimi mobimba na moto ozosambela solo ntango na ye awa moto oso abanda koyoka lisolo abanda okamwa na ye après temps nabundi ti mwasi na ngai boye bandeko mwasi akomi kam premier mois Alexis Mikolo pam 2 mois après c'est Milongwe ezala boye te nakomi paster papa ntango mwasi na ngai ayaka na kisaso biloko nyonso ezalaki na ndako na yo ezali yo nde epa na yo nde esika lisusu soki ekomi ya boye ndeni tova
tobandi ekozala nyoka mpona eza mokie boye mama natamboli toke kuna na kitamo basali bakisi rien toke tinaka mbela na dépense $60 oyo eza ya nyoka se mosu ekoti elongo lisusu te mpona kolima wana lisu te toke wana tosopena papa tosala papa Marcel mokolo tokota na nini prière à 5e mois tokoti awa ntango tokoti nazali na makambo wana motu nanga te bana osambela mais na bana osambela mpona makambo mosusu me na bana olandela yango te mais ye moko akota mpe na kati ya baprière ntango tobimi na service wana na ndako na ngai nazalaki na kadena te na bana otya babidon ndeke kadena ebibaki nango esanga distraction mpo ke nasoma kadena jour tobima toke na ndako tolali mpo ke so nalali mpo na nakokeza problème tolali tititititi désert nayoka na ndako pole sala nasutuki nakuti na ndako wana ezali ba 3 télévision ya sika eza ba telefone na bambongo nasalaka mokolo wana ezalaka likolo ya porte tala nasutuki pa nakuti bato bakoti na ndako tala na bimi libanda nakuti bazwi zeta kombo bazwi kopo bazwi tikadena oyo ezalaki na kati ya chambre bisika na alaki tala na bimi kapa babetina zeta kombo abakimi na bango ngai nayaki na eglise na ya mpo eke bambe bayibi ngai te nakolima ngo te nayi na bete pase lisolo makambo oyo ezosale moyibi akoti na ndako me akoti na chambre azwi ata eloko moko te kapoke nzambe asunguli yango ekosalisi ande tosali mwa eleki azalaki na badute ta nakomeli paster te papa nde naza konango ke koto eza mwa sava mais nayebi te soki ekokende nango nazalaki na dute mpo ke so tokomeli na 2 mois fu eke nango nazalaki nanga na dute ta na bana paster azokolisanga kaka omoni na te eza kosamba eza koti nga mpe ide ya paster ezokotanga mpe ta na fandi ti 2 mois ko 3 mois obokena na kilo toke kilo batata te makambo eza yango bien titititi toke ta tokomi na 5e mois mama papa na ngai kosu ebandi moko ya kosala te na butu boyi eza bien te boko hôpital bokena bino hôpital kosu oboyi eza bien te nayebisa yeke nde naza boyi bambongo na yango nalukaka ekenda na bakisi te yanga moko ezalaka kosomba bilei kosomba bilamba mpo tokenda na hôpital nazala na yango te ntika ba négligence mwasi kosu boyi na mwasi na zeme ezala bien te tani naza mpe baservice nanga mpe esimbi te nazokeli paster koto ezalaki boye madame azalaki na kosukosa mpe ebele aya toyei na yawo pasi asambe ti alali yawo tozoki kaka na ndako kosukoso esili nango toke ti 9 mois ekoki nga bebisaki esema liboso fo ebeta 8 mois nga mpe nakakasaki 8 mois seke kosia nango 8 mois ekoti 9 mois 9 mois une semaine so yango lisusu boye tala toke na hôpital ezalaki na service oyo tosala oyo oyo bamwamataba oyo pasi abengisa bapaya tovandi pasi adeklare ntango nyonso babimi biso totikali awa ye akendani na ndako moka marko ayelinga o mama azobenga na kwe nake kuna oyo nazoyoka bien te ni yango lisusu te nazoyoka bifotoke na bite ezala nakimekeleka na pali nazoya koto mpe bazolama natika biloko analanda kuna nazokena nga babiloko ntango navandi nzoka moto yango mpe azokangaka kuna naye nali nasisika mpe atakoka mpona kwa na kita nakwei madoso omi osengana taasi ilalisa papa laba toki wana ti ba 23h 23 te zewe tokomi bato bazalaki wana ye ake kuna sukana naleka nani bango moko bazalaki papa mwasi azosala boziki olaya abite ya kokota na ye azalaka kuna pongi moko ya kosala te kolela koletinake kuna osanga papa so batation na ye ezalaki soki na bakarton soki na kominga nayebaka yango te oza nana atekomti 5h oza nana 6h juste
c'est bon n'était sur ma boîte à son dans le cadre sur une scène et pas raté mais quand on comme oh yo ko boîte sur côté yo ke ti ba 12h oh moi na doinga papa ndeza boy moi ça on a faut ko pesa ya po ndinga zo lila fuka ba dote ba mama boîte ya ko boîte leka wana ti 6h05 ba binga ba ibuso pe na kontra ise ba boîte ya ke ko jala oh ndeza boy zo simba te il faut ko nini po basa rapport avec maman boîte ka ndianza bombe me ko ya na te papa sa ke no so makisi Tana keka bona soma kina zoba na kuti to alosole na ina kati. Nataliona la pese mwana kati wangu misamwe zate. Na kwa nchi na seki. O mwana na o nyoko na ngaboy. Sadeza bona ke paja sibembe. Na benyi telefone kazo ya mbate. Na benyi telefone kazo ya mbate. Tamwa na bini na ina ngati. Sikoma mwana bana umone siona ngati yo ngana boti mwana nazo sepela kati akomisa ngote mais lelo nazo pour pese merci nana pese merci maman il faut merci beaucoup na wana wo ntada merci beaucoup Bata boto pese merci de Beto ça va pas mon tango biso tolobaka bolobaka alobaka mais bino moko bozana kati ya komona réalité ya ngwana batu nyonso bomoni awa baza batu oyo bazalaki na ba problème ya kobota baza ba témoignage moko na moko raison pour laquelle toko pesa bino témoignage ya ndeko wana apesi ntaba soki bomoni bien taba eza wana bapesi mwana mboka Jean Sylvain Mokendi ntaba mpona nzambe na ye asili kopesa solution na makambo oyo bato babanda komona impossible. Voilà masolo biso toza na kati ya koluka mais avant tout nazolakisa bino bilili ya bato wana ya mabondeli mabondeli oyo basalaki po ete bakoma na objectif wana botala ndenge babanda kosambelela moko na moko mabondeli ya délivrance soki bomoni oyo kuto azolela wana azolela wana nde mwasi ya mobali wana auti kopesa mwana mboka Jean Sylvain Mokendi ntaba ezali pona koloba nini eza pona koyebisa yo mutu oza na problème ya mabota yo mutu oza na problème ya kobota otamboli omeli bakisi ya ndenge na ndenge ozwi solution te adresse eza nde moko benga mwana mboka Jean Sylvain Mokendi numéro eza wana bakosi bino trop meilleur de la RDC c'est la solution na ba problème nyonso boza nango bana misala na bino toujours nous sommes disposés pour na kolukela bino ba info kolakisa bino bisika nini bokoyi kotia makolo de passage bozo mona déjà que masolo eza ya kofanda na paroisse Rama Bandal numéro ya pasteur yango wana eza na kati ya koleka oza na problème ya prière benga mwana mboka Jean Sylvain Mokendi na numéro wana eza na kati ya koleka likolo ya ba image ya paroisse Rama Bandal. Voilà okozwa ye akobondela pona yo makambo mususu naza musali na nzambe te wana ya molimo eza bino na pasteur nde muto ayebi lolenge nini nzambe atambolaka naye. Bana mboka tozokende malembe parce que boyebi émission meilleure de la RDC ezali émission na bino oyo ezolobela mingi basolo ya mboka. Je crois la fois prochaine tokozala na mwana mboka Jean Sylvain Mokendi na baye ya Rama Bandal po toyeba na kopete lisusu masolo na mozindo na oyo Itali. Yo pe mwana mboka bisika ozali ozaposa ke toyeba na kokita terrain, toyeba na kokita na église na yo, toyeba na kokita na parti politique na yo, toyeba na kokita na base na yo, toyeba na kokita na entreprise na société bisika nyonso ozali secteur nyonso ozali
vous êtes intéressé avec l'émission meilleure de la RDC, notre numéro est là. Nous sommes disponibles pour saler la bino musala ya qualité net ya boy. Je suis mwana musala na yebisa kabino yango toujours et je suis à votre disposition. Bino nyonso o azalaka mutu ya boy te naza mutu ya mutu te. Je suis là pour tout le monde. Meilleur de la RDC musala bo pesa biso ya kosa. Mboka, merci balandi na biso. Meilleur de la RDC ezalaka ndenge wana. Tolobaka mingi bilile lobake biso moko. Ndenge bozana kati ya komona sima nga bilile ezoloba. Mona mboka Jean Sylvain Mukendi pe alobaki bolanda ye alobaki nini? Eza ka sacrifier ya mota. Abali mwasi. Ba problème badi abakasi. Angena ndako azolela ayisinga te nazala papa mosusu te yo te papa nazala na Kinshasa sinanga yo nde moto banda makambo nyonso tina leka komela suka mwasi nanga soki ayaki na Kinshasa aliaki epai ya motu te akomaki epai na yo ndenge nini mwasi nanga azokoncevoir te osikende kobenga ye aye okote service à 5e moment Nzama fungolize abotimwa yango alobakete aliko yusangana biloke nalobaki ke ntango bakobota mwana na bomo nakoyana taba na bomoi nzamba pambole parce que makambo boye ezopeliseke bato bazokuwa ezanga zai asakrifie taba a sacrifié moi la terre. Vous avez ayé ma créé au flanc. Après ça, moi, je vais y aller. Et après, pour les autres, et après, pour la bonne et ce qui est à moi, il y a profité. Mon toit, il y a terminé qu'il va à fois. Oh, il y a ça, papa David. Voilà balandi na biso wana ezab ambiance ya paroisse Rama Bandal oye kambami na mwana mboka Jean Sylvain Mukendi wa Mukendi. Soki na lobi boye o alobaka tro. Mikolo yo nalingi koloba mingi te me nazola kisabino bilili yango moko epesa bino information. Nous sommes là tokendaka avant to sali ba investigation to landeli histoire vraie. Et après toye kopé sabino c'est l'histoire vraie eza histoire montée te ndenge bozana kati ya komona yango wana ata bapambola semaine ya liboso bapamboli yoka ebele deuxième semaine memema et juste pona ko lakisaki nzambe azana kati ya kosala na paroisse Rama Bandal ba miracle ya ndenge na ndenge ezo salema la fois prochaine soki tokozala na mwana mboka Jean Sylvain nakola kisabino image ya frère moko batambola na ye Kinshasa mobimba makolo ya kovimba nzoto mobimba kovimba bakanga babwaka na ba Facebook par-ci par-là basenga ba médecin ya bisika nyonso ke bapesa bango basala pe ba statistique na bango bayeba na ko étudier nano eza nini parce que bango bakoka lisusu te mais nzambe ya Jean Sylvain Mukendi nzambe ya Rama Bandal
apesa solution frère wana azad awa tozolo baza bien. La fois prochaine boyebi ke naza mwana musala tokitaka terrain tosalaka mpona kosepelisa bino balandi na biso tokozala wana nakoloba lisusu nini tokomi na suka okoloba esili boye ndeni esiliti botikala malamu. Maxi Balandi à émission le meilleur de la RDC. Il est temps d'identifier Moutounyoso au travers ya acte na ye, au travers ya maloba na ye. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga kolo bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandit comme il tourne à Kenani à Simana, Yolingi Nani à Simana. Ma belle yomoko sala ke pesa kamingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allez, balesie, nani atindie. Yo lingi nani atinanga. Panke, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko. Je suis là pour tout le monde.